na nani na musique oyebo génération nyonso azali ntango tolobaka ke Kofi aza hors série ya musique toloba yango a 20 toloba yango te mpo eza slogan non toloba yango mpo toyebi ki ye Kofi Olomide yango wana tolobaka yango parce que toyebi ke Kofi abimisi bamusicien ebele sa Kofi alors azala reconnaissant ndeko eyati lokola na ose émission boye naoloba makambo ya bien mpona Kofi nde nazoloba o Kofi asala na musique to mpo asala mpo bamusicien na ye ekoma ya menace na telefone non pour émission kozala su supprime te émission kozala su supprime te parce que bino mbwaka so oki bawa bamie mpona bamusicien mitema na bino evimbaka nayebi ke kala te bolobotela biso su problème na makambo ya wara so mpe nde toma olobeli na chaîne o bokrele biso problème bino bozalaka toujours mpona kokritike bozalaka toujours mpona komenace na batelefone tolembi boluka bochange vraiment boluka bochange lelo nasepela Dadi Chimanga tala yambaki ye na émission na nga moko na tuni na poser question na bi pourquoi bamusicien awera so balongwe bakei bamusicien na baévolua bien mais jibe soki balongwe carrière na bango ya keba ya mobulu Dadi Chimanga répondre ngani abi mwana koluka kopesa papa pasi te koluka kochoke papa te nde boko Kofi ndaza wana la plupart ya bamusicien bazalaka na quartier la terre oyo bachoka Kofi lelo bavie na bango ekomaka bongo bakoma baporte parole ya moninga na bango musicien bamaster no bayaka badavido obengisa bango obengisa banaza baya otya mwa pwa mpo namoni na ngai namoni okoka te namoni place okoka kuna te epui baolinga mpo beta hippodrome te baolinga te baoboya omoni ndele ya hippodrome de versaire olinga nde obeta hippodrome te mpo bazotala bisika oyo Michael Jackson abeta Johnny Hallyday abeta alemise moko boye kosimba te donc hippodrome de versaire totikela yango Kofi Olomide merci à komona ndenge boza ebele mpona kolanda chaîne na bino bolingaka MJ télévision mami wanja merci na baabonné fidèle tout les chaînes na biso oyo bozalaka na tout le temps ofure omulia mpona kosoutenir biso merci na ye moko la première dame oyo azali kolanda biso depuis Orléans mama merci beaucoup merci na bino nyonso bolingaka Sylvie Bahati merci na Dadi Chimanga papa David oyo aza nsima ya caméra merci na ye Christiana Kwasa merci na maître Cheche Membe émission ya biso yango ebandi yo ozalaki ya olala alamuka yo mpo ozali soki kosala mosala na cuisine kolamba tika kolamba yaka kolanda émission oyo epuis oyo nyonso ozali amoureux ya bonne musique oyo naza Kofiette naza Gaulois naza Warrior Spiritas ngonga yango ekoki ya kolanda analyse na bino oyo lelo tokolobela Kofi Olomide pourquoi tolobela Kofi Olomide tolobela Kofi Olomide parce que aza légende ya musique congolaise tolobela Kofi Olomide parce que Kofi Olomide aza guide ya musique tolobela Kofi Olomide parce que na musique na biso totikali kaka na ye à part wana toya su kolobela bapolémique oyo ezali kose passe entre bamusicien bango na bango tozoyeba te polémique oyo tozokende nango wapi epuis polémique oyo ti wapi parce que ali polémique oyo ezokendele si tola olala tolamuki tosukule mutu moko boye musicien moko boye fanatique moko boye asali nini akufi tolobela nyonso wana awa mais beaucoup plus topesa nanu quelques actualités musicales donc JB Piana papa chéri le dîner aza na théâtre du gymnase na Paris donc JB Piana aza déjà motivé na orchestre na BCBG donc tous les jeudis baza na millionnaire pour la répétition na bango bazo répéter kuna donc à partir déjà il y a 18h JB Piana na BCBG na bazaka wana vraiment
pour la répétition na bango et puis la répétition mikolo eza vraiment chaud pour na kaka préparatif ya concert au jimem piana aza nango na pareil parce que mikolo etikali vraiment ya kotanga côté ya Koffi Olomide après avoir kobeta concert na ye à Londres tomonaki Koffi Olomide akendaki ko visiter hippodrome de Vincennes bakendaki ye na honorable Sunji Leka et puis bandeko mosusu mpe bajournaliste bazalaki wana bajournaliste bacommunicateur wa Saint-Denis bazalaki wana vraiment mpona kopose Koffi la question par rapport ya concert monene concert historique oyo toza nango concert oyo mokili mobimba ezali kozela Koffi Olomide je crois asolaki vraiment na presse à cœur ouvert abimisaki nyonso oyo eza na kati ya motema na ye et puis tomonaki Koffi Olomide kofélicite Weranson pour la concert na ye oyo abetaki na Arena Grand Paris boye nde ezalaka Koffi Olomide azalaka bien jaloux Koffi alingaka te ba musicien alingaka te musicien asala baexploit mais tomona Koffi Olomide ye wana afélicitaki Weranson parce que question wana ezalaki question moko piège ezalaki question moko piège Koffi alakisi ke azala na problème na musicien congolais moko te Koffi alakisi ke azalaka na problème na artiste mo songolo azala na problème na motu te problème ya Koffi ezala nini bino boyebaka te boyeba Koffi problème na ye ezali alingaka respect ezala considération ezala par rapport à mosala oyo osali na musique na biso koleka presque bamusicien nyonso alingaka bamusicien wana bareconnaître yango tomona Weranson na concert na ye Arena Grand Paris asalaki nini aibedikasaki Koffi Olomide ntango azoloba yemba nzembo na tolingana tosalisana feredola héritier watanabe après ça atiaki kombo ya Koffi Olomide bamusicien baza ebele na Congo baza ebele parce que baye Josar bazali bamusicien baza ebele oyo tokotanga bakombo na bango ate mais au moins quand même tomoni Weranson atangi kombo ya Koffi Olomide pourquoi atangi kombo ya Koffi Olomide Weranson atangaka kombo ya Koffi Olomide parce que ayebi ke Koffi Olomide ti lelo kombo na ye etangama toujours Weranson ayebaki ke Koffi Olomide so natangi kombo na ye awa sala ekoningana parce que Weranson mpoko atanga mpe na momala atanga mpe kombo ya musicien moko boye ende ezala nango na impact te soki atangaki kombo ya nani ya jibe ende ezala na impact te so atangaki kombo ya Fally ende ezala na impact te mais ntango kaka atangi kombo ya Koffi Olomide tomonaki comment sale ezalaki bouge pour vous dire que Koffi aza n'importe qui te Koffi aza n'importe qui te donc concert ya hippodrome de Vincennes eza le 19 juillet tomona conférence de presse wana elekaki très bien et puis Koffi alobaki par rapport ya concert wana ndenge ekose dérouler mpona ye a préféré concert ya hippodrome de Vincennes tenue ezala blanc mais ndeko omoni ke naza na tenue ya pembe te okoki mpe kolata elamba na yo ya couleur mosusu okoki kolata elamba na yo ya couleur mosusu ekosala eloko te nona mosombi nani billet te occasion yango oyo somba billet na yo parce que billetterie eza déjà ouverte osombi billet na yo ekosala vraiment bien nyonso wana eza kaka na cadre ya kosoutenir artiste na biso Koffi Olomide na cadre ya kosoutenir musique na biso et surtout mpe lokola toza na bitumba na este kuna toyebi ke Koffi ntango amata na podium azala de cœur na bandeko na biso ya Goma parce que atikaka bango te toyeuti koyoka chanson patriotique ya Koffi Olomide parce que Koffi Olomide aza le seul artiste musicien oyo tout le temps azalaka na souci ya mboka ne Congo tomona koma à chaque fois qu'on est à studio on a composé ma chanson patriotique tandis que la mission pour de la mboka il faut la foutre un mot va passer un mot va passer un mot à oyembate or Koffi ayembaka Congo pour na bolingo ya mboka na ye parce que Koffi est un patrimoine national ya rataka te fona yembela mboka nanga naza de cœur na peuple congolais c'est quoi artiste aboye toboya ye pourquoi
parce que ti ayemba banzembo mpona kongwana akota studio na mbongo na ye moko studio na ye moko badepense osala ye moko nyonso ya ye moko sikoyo moto bondima ete pourquoi bondima ete pourquoi parce que musicien ntango azosala makambo eza bien ezomona nyonso bato il faut bondima ekochange yo te ekochange te yo ozalaka na toujours mpona kojuge bamusicien koloba kaka o musicien wana asila musicien wana aza boye musicien wana abimaka na badanseuse musicien wana boyeboye ceci cela yo moto oza mosantu ozosali nini ya malonga na miziki na biso ya Congo yo moto oza sérieux yo moto ebi miziki mingi ozosali biso nini na miziki so ye epa Kofi na oyebi soki non Kofi Olomide asala boye na musique Kofi Olomide apporta un plus la musique Kofi Olomide aya na style na ye chacho moyebi nyonso bamisio boza bootya minoko bofongola bambanga bozoloba n'importe quoi bino nyonso bosalelaka style kala wa rythme ya barumba ya baodemba style wana kaka yango bosalelaka Kofi aya na style na ye chacho oyo lelo bamusicien biso mpe baosala nini bazolanda mpe bazokopie mpe bazosala nini bazokopie mpe donc Kofi aza n'importe qui te aza musicien à féliciter aza le seul musicien oyo il faut tobokelaka tout le temps bafleur tobokelaka bafleur parce que azomérite yango tomona bana ebele Kofi abimisa na quartier latin tomona bamusicien ebele oyo lelo so bakombo na bango ezotangama eza grâce ya Kofi Olomide Kofi aza artiste moko boye aza inclassable aza incomparable Kofi oyo azaka wana toujours mpona koapporter un plus de musique na biso Kofi alembaka te depuis banda carrière musicale na ye depuis baannée 80 ti lelo azocontinue toujours azocontinue et puis carrière musicale ezokende de succès en succès ala musicien boye okompare na nani na musique oyeboye génération nyonso azali ntango tolobaka ke Kofi aza hors série ya musique toloba yango a 20 toloba yango te mpo eza slogan non toloba yango mpo toyebi ki ye Kofi Olomide yango wana tolobaka yango parce que toyebi ke Kofi abimisi bamusicien ebele tobokotanga bakombo ya bango awa ntango otanga kombo ekomi ya menace ya telefone kobenga bato bakomenase bato na baapele ya telefone pourquoi mpo moto alobaki vérité ke Kofi asala mingi ya musique ayebino bokomi alobengi mutu okomi komenase na telefone ekeba nakoporte plainte na porte plainte tolingi biloko wana te tolingi biloko wana te je crois émission mona uti kosala suka ya analyse oyo nabandaki koloba par rapport ya mamasi na mwasi ya artiste musicien na biso moko boye émission na soki lelo eza supprime eza parce que nazalaki menase na telefone bato ya ka moko babengi nga babandi komenase ngai ke pourquoi okoloba mabe mpona mutu boye bakomi komenase nga na telefone namonaki entouka trop c'est trop nakokasi menace wana te parce que déjà deuxième fois bamenase ngai na bato ya ka wana koma tokozala mitema mabe boye koma tokozindima Kofi Olomide te tomona bajordan kusa basoleil wanga papa Gou Elios le 22 février le 25 février abete na village Chetemba concert baamouré tomona bango bauta quartier latin eti lelo bandima Kofi Olomide baburotela ti lelo bandima Kofi Olomide basali chitu lelo babima bandima Kofi Olomide so moni musicien oyo auta quartier latin ozoboya Kofi Olomide akoma porte parole ya soi-disant mwana mosala moko ya Kofi yebake bao nyonso bazaka bana misala na bana misala mpo bazaka bana misala Kofi bazaka bana misala Kofi ata lelo bazoboya yango bayebi puissance ya vie rambo bayebi puissance ya quadra bayebi puissance ya Kofi Olomide donc ça ne sert à rien ya koboya ye ça ne sert à rien oke na émission moko ovandi na plateau obandi koba n'importe quoi na kombo ya Kofi baseka bino oui
boze bele la so autaka kala zaka so na orchestre ndi yango wana oye quartier latin Kofi a façonné yo Kofi a sokoli yo Kofi ayaki so nzela lobi bakumotaka kombono grâce à Kofi alors za reconnaissant ndeko et ati lokwa na ose mission boye na oloba makambo ya bien mpona Kofi nde bazoloba o Kofi asala na musique to pas mpe bamusicien na ye ekoma ya menace na ya telefone non pour émission kozala so supprime te émission kozala so supprime te parce que bino mbwaka so bokoki bawa bamie mpona bamusicien mitema na bino evimbaka nayebi ke kala te bolobotela biso so problème na makambo ya wanso mpe nde toma olobeli na chaîne oyo bokrele biso problème bino bozalaka toujours mpona kokritike bozalaka toujours mpona komenace na batelefone tolembi boluka bochange vraiment boluka bochange lelo na sepela dadi chimanga tala yambaki na émission na nga moko na tuni na poser question na bi pourquoi ba musicien wera so balongwe bakei ba musicien na ba évoluer bien mais jibe soki balongwe carrière na bango ya keba ya mobulu dani chimanga répondre ngani abi mwana koluka kopesa papa pasi te koluka kochoke papa te nde boko Kofi ndaza wana la plupart ya bamusicien bazalaka na quartier latin oyo bachoka Kofi lelo bavie na bango ekomaka bongo bakoma baporte parole ya moninga na bango musicien mawa trop bozo exemple ya Soleil Wanga carrière nezokele kitoko Jordan Kusa oyo aza na moment oyo na Benin azobeta mpe baconcert na ye ekala te akota studio mpona obimisa single na sika Jordan Kusa carrière kitoko murompela baza ebele oyo bazali na quartier latin lelo bacarrière na bango ezokende bien malgré balongwa pourquoi parce que bareconnectaki Kofi nde moto asala bango bareconnectaki Kofi na musique oyo moto akokani aza te bato kutonga na yebi bazala pembeni ya fanjo mais ero bosu bovandi penzoka te Kofi ya moto osesema seki te Kofi aleki ba musicien ebele namoni mpe babuta likasu bandima Kofi mpe baso ovandi ma bandima Kofi baka vie rambo makambo asala na musique anka musicien moko to osala yango oui qu'on se le dise Kofi asala ebele Kofi asala mosala makasi na musique na biso lelo toomona Kofi le 19 juillet non oui le 19 juillet si je ne me trompe pas encore bandeko boko excusez parce que naza akanda na makambo oyo naza akanda parce que bato balingi kosali réputation ya artiste na biso ya numéro 1 na biso ya musique oyo eza Kofi Olomide balingi kosali réputation na ye balingi kondima ye te bondima Kofi Olomide soki akufi nde boanje ndima ye lelo concert ya hippodrome de Vincennes yango wana eza le 19 juillet le 19 juillet biso soke hippodrome de Vincennes to moto oki komo hippodrome de Vincennes wana komo ye nyonso ezali na esengo na bamusicien oyo bayebaki yango te directement nayesa bino na moment oyo bango nyonso bakomi koreve babeta na hippodrome de Vincennes kande naloba na bino malheureusement hippodrome de Vincennes wana musicien nyonso to akoka kobeta yango parce que kuna ezali seki te 100 000 places hippodrome de Vincennes nayebisa bino bazotala carrière ya musicien baotala puisque obandi musique na carrière no bandi wana aneni 2007 bandeko bocommentaire abandi musique na aneni ntango alongwa quartier latin ezalaka entre 2006 2007 nde oyobanda carrière solo na ye sikoyo estce yo okoki kobeta hippodrome wana okoka loba obengisa bamaster no bayaka badavido obengisa bango obengisa banaza baya otya mwa poi po na moi na ngai
namoni okoka te namoni place okoka kuna te epuis baolinga mpo beta hippodrome te baolinga te baoboya omoi mindele ya hippodrome de Vincennes olinga ne obeta hippodrome te mpo bazotala bisika oyo Michael Jackson abeta Johnny Hallyday abeta alemise moko boye kosimba te donc hippodrome de Vincennes totikelango Koffi Olomide et après na ndimi te congolais mosusu akobeta na hippodrome de Vincennes kana mesala kotikela bino basala yaka na yu arena atike ba musicien belé aka na ba Bercy atike ba musicien belé aka ba Zénith ba Olympe atike ba musicien belé hippodrome de Vincennes pe ekozala bongo dans un moment oyo en tout cas Kofi Film s'est mobilisé déjà pour un concert au hippodrome de Vincennes parce que le 19 juillet ekoyinda le 19 juillet ekozala vraiment chaud et puis le 8 mars Koffi Olomide azana concert mena Angola je crois dans l'hôtel Atlantico Koffi azana Angola le 8 mars à se produire wana bokozala décide la musique ya Koffi Koffi o aza légende ya musique na biso Koffi oyo aza pilier ya musique na biso sans musique ya Congo boboru sans Koffi Olomide to bazaka ya nyonso maboko ya litama lokwa bandimo ya misemso nyonso ya kolela na kolela biso siko na latino tolela te tosekaka to abato esengo pourquoi parce que toza ba amoureux parce que nzambe moko amuta bolingo nzambe moko amuta bolingo tant la Bible bakomaka ba répétition tout le temps que Dieu est amour et sur le Koffi ayendi bolingo mabe eza wapi bomona te quelque part alakisa biso nzela parce que aza petit frère ya Jésus yokwa nzambe aza bolingo ye mpe aza petit frère ya Jésus il faut aza toujours mutu ya bolingo wana yango moni amema motie bo ya musicien na ye musicien moko te azali na quartier bato alongwa abake na quartier bato asufraki so tozwi époque ya basoleil wana na bajordan kusa ya bafali musicien moko te abake na quartier bato asufraki bazalaki très bien bango nyonso bazali na bavoiture na bango bamercedes tomona koma bando tambola nango epuis na baclip tondomona koma Koffi ando alatisa bango lelo musicien nini oyo déjà sa bimisi musicien na ye mpe boye tomoni apa awe ransom musicien nini Koffi apesa bino devoir à domicile abaki ke no bobimisa mpe bino mpe bobimisa mpe bana bamusicien mpe tomona ba bokoka bimisa bango bamusicien nyonso bobeta concert bopresenta bango te moninga fere egola ye wana beta concert na ye ya Adidas Arena tomona ndenge apresente bamusicien nyonso na bato nsima presente bango bongo yo opresente bamusicien na yo orchestre nio ezalaka yo moko bamusicien nyonso bakoma bavictime parce que Emmanuel Macron ntango azalaki epa JDT toyebaka JDT anda ofula ya anda obimise mais depuis Emmanuel Macron epa na oso bimise wapi heureusement Emmanuel lokwa asasa kombo na ye amo abanda nde Emmanuel lelo bato balobelaka ye donc il faut qu'on respecte Koffi Olomide koyebaka ye aleki bino aza likolo na bino Koffi abimisa bino Koffi asala bino donc désormais kobanda lelo bozo minoko na bino bokanga parce que so bozo continue koloba tokoteka bino toujours tokobeta lisusu tokobetaka bamasolo na bino pase na bino nde boyaka baya misala Koffi mpona lelo tosuki awa rendez-vous eza moko le 19 juillet na hippodrome de Vincennes merci na bino nyonso boyandaki émission oyo merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wanja merci na baabonné fidèle tout ya chaîne oyo mpona lelo tosuki awa tokutani prochainement mpona nouveau numéro ya émission na biso bye